Président Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Burundi Evariste Ndayishimiye bakozala na masolo maboyokani na Burundi. Mokonzi wa ekolo Congo Démocratique azali na mobembo lelo na Burundi. Molobeli ya misala ya Sokolo 2 mya mampinga ma ekolo Congo Démocratique, lieutenant-colonel Guillaume Ndike afundi batomboki ba M23 kobandela bobundisi ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu pe kobuka cesser le feu. M23 ewangani yango mpe epameli mbula matari kosangana na basimba minduki misusu ya mboka mpe na libanda pona kobundisa yango. Ministère ya nkita ya Congo Brazzaville na Union Européenne batiaki manzaka lobi na Brazzaville na mikanda misato ya boyokani mpo na lisalisi ya ba milliard pene na zomi na sambo ya franc CFA Union Européenne ezali kopesa na Congo. Misolo miango mikosalisa développement numérique bobateli bato baye bazali na likama mpe nzinga pe lisusu professionnalisation ya police. Sénat ya États-Unis ezwi ekateli ya kopesa lisungi ya ba milliard ntuku mine ya ba dollar na bato mpe na mampinga ma Ukraine. Voti yango elakisi ete Joe Biden akozala na makoki ya kosala ete ekateli yango ekoma mobeko yambo Ukraine esilisa mbongo eye Washington epesaki yango na ebandeli ya mobu moye.